Merci beaucoup, Congolais de partout. Pesibino Lisusu Mote. Merci Lisusu pour la confiance renouvelée. Bino Batobosa la raite chaîne Nabino, Franc-Commun Télévision et Kende Liboso. Et comme vraiment pas bandeko nyonso bazwa libaku ya kokuta na ba émission na bisoté. Merci Lisusu na ba peuple congolais boza de partout bozo soutenir émission yo. Merci Lisusu na bino nyonso, merci pour la confiance renouvelée. Congo mboka ba problème ezanga raté. Congo mboka oyo population aza délaissée, mboka oyo population akolela misère. Neti sikoyo boye tomoni ba consultation eko bandalelo. Oui, la consultation est au banda. Est-ce que la consultation est bénéfique pour la population? La consultation est bénéfique pour le peuple qui a délaissé parce que la population a toujours délaissé. Mboka ba kondi ba vivre rapport na mabumu na bango, mboka ba kondi ba vivre rapport na ba intérêt na bango. Mboka ba kondi ba ko soa na kaka rapport na mabumu na bango. Est-ce que ba discussion ya Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila et ko tala ba congolais? Merci Lisusu na bino ba numéro na biso eza affiché wana bo benga biso bo komela biso bo tika ba commentaire ba point de vue na bino et ko sala biso bien bobo sanate ko s'abonner ko partager le lot recevoir na moi na mboka Ngefa prophète du peuple to recevoir vraiment Congo parce que l'actualité nous oblige. Moi na mboka Ngefa bonjour et bienvenue. Mbote mingi ndeko Séraphin le kumu pe masanzoli ezonga epa ya nkolo esumasia. Nayoki déjà introduction na yo mais na kosenga na journaliste il faut être indépendant aux journalistes moi opposition te moi opposition mais nayoki déjà bandeli na yo déjà batak ezali mais na tango to kakimia tozo poser kaka ba question est-ce que makambo ba kosala et kozala avantageux pour la population? C'est un point d'interrogation. Ecclésiaste chapitre 1 verset 10 il n'y a pas de nouveau sur la terre. Là on va sike kozala pour que ça to gouvernement spécial et kozala ngote to so mesana mais na tango tozala ngo siko to na état de guerre to esprit na guerre pour to benga na banguna. Entre autres, moi Mboka Ngefa, touti kozo information, il y a pasteur Ngoy Mulunda o azalaki na seni balobi atiki biso na prison, il y a Kassa, mais jusque là communiqué mon côté officiel et pesami oyambi ondenge mitango yoka. Bon, nécessairement na oti koyoka kana tongo lelo. Ngoy Mulunda do songsa, abo do songsa mo pas kolo que son âme repose en paix. Yami balé mais c'est Séraphin. Oyebi Galate 6 7 à 8 c'est que l'homme aura s'aimé il moissonnera. Et puis Bible sur Romains 6 23 ça il péché c'est la mort. Au moins bango mulunda na boyo panthéon ya munene oyo bazo mériter tout mon amour. Nani tout de panthéon. Nani. Pas zo bunsa biso na guerre kuna na mande fa bemela. On a une langue de l'eau. Nanga civil colonel sa coup militaire nanga wana il est bisala na bango bato bazai ko boma papa makila wana e ganga kapé liboso na nkolo e ganga ka liboso na nkolo vraiment e ganga liboso na nkolo mais pour nanga ko kufa na prison un homme politique o bakangie na exil bazongisi ya mabe mingi pour niveau ya comité international mosali na nzambe voilà te wana mosali na nzambe apelengeni pardon Mosala Nzambe appelle ngeni. C'est ngoy mun laza mosala Nzambe. Est-ce que motoka show ko benga mosala Nzambe? Parce que show. Pour la soutenir Pembe? Monseigneur. Monseigneur est un titre honorifique. Show ne mérite pas être monseigneur. Motoka balkanisation. Est-ce que même Bible le bin Matthieu 7 verset 7 beaucoup ba ngona misala na bango. Mais nécessairement l'équipe so pour chercher la paix Hébreux 12 verset 14. Il fallait que le président pape sa mesure de grâce n'a pas ça qui va tout remettre à prison. Et c'est là qui malamu diriger c'est prévoir diriger c'est prévoir. Balobi a coupé la prison. Il y a moi tout ça qu'on le bango. Fallait à sa mesure de grâce à couper la Taliban les a bien. Donc on a coupé la prison na batomité mais il de moi mais c'est ba ko sema sango mané makasi peut-être que moi problème au niveau du comité international. Merci beaucoup Ngefa. Samedi et outi koleka Jean-Pierre Bemba azalaki na stade à Vélodrome wapi pa azalaki meeting na ya éveil de conscience mais bato bako se poser ba question balobi Joseph Kabila na Jean-Pierre Bemba bazana problème té parce que niveau makambo ko kendele Ngefa oyokaki en bon mais ces journalistes
oyebi proverbe 10 verset 12 verset 10 elobi les querelles excitent la haine, l'amour couvre toutes les fautes. Problème à Joseph Kabila na Bemba. C'est Joseph Kabila qui a kangaki a tinaki Bemba dans ces pays 10 ans de prison. Oui bien, c'est lui qui a libéré, a livré. Hein? Bemba ça fait 10 ans complets. Hein? Après avoir 10 ans complets, kobima ya Bemba ya bimaki akomoko a chien moko. Mais Bemba ça là il va crime donc non non balobi Bemba ça là qui va crime abunda qui guerre. Na Centrafrique, est-ce que Kabila ça qui compte? Bemba n'a jamais été à Centrafrique. OK. Et Zaki Batunaï Bakenaki Bitumba kuna. Le roi Zaki chef déjà ba rebelle, ndé ba clipé yé makamono sur qui na. Très bien. Ça dit quoi? Ce qui Kabila ndima qui te Bemba Kenako kindete. C'est lui le chef de l'État. Bemba ça là qui awa. Crime à Centrafrique, ndé ni montagne na République du Congo. Donc kangaye awa, botinda na ces pays ndé. C'est l'auteur Zaki Kabila. Mais Kabila croyait que ce qui Bemba qui a Gokufa, a Gozongate. Or que Nzambe pas sali, on a beaucoup de maîtrise Bemba, a Zongi pe aller le Bemba dans le pouvoir, dans le gouvernement. Ça dit quoi? Oya bango bazo kufa les ba haine. Hein? Haine pendant la mité mais la Bemba et la Kabila. Et puis comment on a ndenge bazako se chamailler la vérité ko bima minene ndenge wana ezola saite entre Bemba na Kabila pour makila laisser les femmes moko kufa. Oh mais ça qui moko kufite fa lobi nini na lobi entre Bemba et Kabila pour na makelele yo esi la penda vrai normal. Il faut moko kufa. Donc entre Kabila na Bemba moko kufa kwa kimi ekota. So moko kufite kimi ekota te parce que Jean-Pierre Bemba azotaquer Bemba, azotaquer Kabila. Papa na Rwandais. Papa Kabila ndé azali camarade ya Kabila le père. Kabila za kombo na été. Kabila kombo na été batie kotia. Tango batie kotia wana ba kongolais mingi ba yebi yango te mais biso tolobaki yango et puis na homme politique. Et puis, par Rwandais, ma PCA, pouvoir dans ma cache, j'ai 18 ans de pouvoir. Est-ce que Kabila a réellement Rwandais? Kabila, c'est un Rwandais de père de mère de Jean-Pierre Bemba Lobi. Oui, de père et de mère Kazerebe. Donc, ils ont dit, mais Jean-Pierre Bemba. Nalobi, Kabila, c'est un Rwandais de père et de mère. Kabila, je dis bien. Mais Bemba Lobi. Mais si tu as bandaka la ne bandeli, c'est comme Moïse Katumbi. Baton est la nationalité congolaise. Mais Katumbi, c'est Azali Tel Aviv juif. Maman Azali Motoyazami. Il n'est pas 0% congolais. Mais tant que la nationalité congolais, ils ne sont pas les origines. Kabila ne bandele banaki yango. Ceux qui bemba, azot misaba secret boye, monsieur dans la haine, monsieur peut aller vérité. Kabila n'est pas congolais, il ne mérite pas être président de la République dans la République du Congo. Mais Atika déjà Congo a président de la République. Atika Congo mais c'est quoi les grands patins les grands patins, c'est Kabila et c'est Kagame. Na Museveni. Nanga azali kaka mwana etina na bango. Vérité c'est jeudi Jean 14 verset 6. Pourquoi ba tubalingi vérité? Nanga mwana bitinda nanga n'arrivera jamais à Kinshasa. Bakoboma kaka awa autre Kisangani na nini oyo akufi na champ de bataille. Baebi moto bakozongisa ye Kabila ngazonga na pouvoir lokola Sassou azonga na pouvoir mais ko sale matin. Bon Sassou azali congolais à Brazzaville. Kabila n'est pas congolais d'origine. Sassou azonga parce que azali mwana mboka. Ngefa na minute oyo ba koluka basala gouvernement moko union nationale ba kosenga pe ba congolais kimia ezala entre ba congolais biso ba congolais tozala kimia donc yonde ko na ngai ndeko na to mona na biso ba congolais to se protéger pona to effacer monguna a kota na mboka na biso te mais ba discours wana ene o mona te que e ko susciter toujours ba problème na pour gabino lingi vérité te Bible moi solo ba na Deutéronome 17 verset 15. Tango bozolo ngona 430 ans bo mu lesibeti. Bozo kota na Kana. Bozo mopaya botia ili bosote. Aza mokondite pour konyoko na ngo mabino. Si nous sommes aujourd'hui par terre grâce à qui? Ba Kabila ouais. Ba Kabila le paix. On ba yaki na infiltration ba Rwandais ba Burundais na. Ezali bango ba yaki na ngo lelo. Conséquence lo mboka za. Mboka za. Mixage na brassage mutaki na ngo.
Kabila oyo po Rwanda balobi siko soto so la Congo photo tanga su komba Kabila te Kabila photo conjugué na le passé ngefa présentement faut bato oyo bako konja biso nde bazwa charge ya Congo yo kana biso la comme journaliste parce que tu es intelligent intellectuel aussi merci tango lisu bazu pouvoir moi j'étais à Brazzaville OK ça soit rien de 30 ans de pouvoir qu'est-ce que lisu ça soit fait a bloqué l'économie a bloqué les marchés à Congo. Ça soit la foot dans les 25, les sous, comment ils donnent moi tout ma foot dans bon zade. Économie nyos, ça sous à gérer qui ango. Nan a quoi ça qui Brazzaville par terre. C'était ça sous gassou. Hein, mais un ex-président, ça a fonctionné. Ça soit longo na ba général na ba kei. Na ba ministre na ba kei. Si me katombe guerre eko bunda. Ça soit bengani lisuba, yo wana za pouvoir lelo. C'est la même chose au Kabila Niko Sala. Donc il y a une élection démocratique. Tu sais qu'il a gagné l'élection. Bolinga de. Yo ke pema. Coalition opposition. Na moto pouvoir coalition nini bozo sa gouverner mboka. Amo c'est 3-3 dans ma pandi bango. Kabila kei. Et là on a kimi ale abimisi mobondo. Origine mobondo c'est Kabila. Parce que bato ya bandundu banda Congo banda babomana mokolo moko te bawela mabele mokolo moko te bato bazokisanaka ezali bangala sikoyo balobi ekomi ata fourmi a soyo Kabila dollar et mata coûte de l'histoire à dollar Kabila c'est un colloque sauvage OK un poison hein na kati ya république silence ne ezali ya mabe ya koleka hein nakopesa exemple mama Olive azoyebisa bato alobi papa Nabili a pesaki bino mbote. Kabila président de la République a mbote. Tu vois mbote à Kabila, il n'est pas président. Mais ancien président. Même ancien président. Avant le pouvoir de monsieur. Moto a pouvoir de président de la République. Olive Ayeyi, on a maman Nabili a pesaki mbote. Tu as bien vu vite. Olive a déjà 18 ans. Mais Kabila na interview na ya lobby oyo accordaki na Afrique du Sud à lobby. Le problème ya Congo eza Félix Tshisekedi solution pe ya Congo eza ka Félix Tshisekedi. Mais solution c'est Tshisekedi dans Luka. Bolinga Salani. Donc le problème c'est lui alors. Le problème c'est le grand patin. C'est Kabila le grand patin. Hein? C'est qui? Tshisekedi a salé armée tout 2 jours, 3 jours. 18 ans mutaki na armée barwandais ba congolais. Combien de généraux Kabila tiki bangwa? L'autre trahison à est à Congo ba généraux sur Kabila. C'est ce qu'il a nommé combien de généraux. Est-ce que le président Félix Alobaki a coupé armée structurée, armée malam? Ce qui a le sens, c'est politique. Politique, ou bien Marambo ya Koutaki à malam. Ok. Tu sais la politique. Il faut le babo pour apaiser parce qu'il y a une coalition. Mais là, les grands partis, c'est le président qui a parlé. Donc, le président a fait Armoro à Bandaï Koloba, à Congolais. À cause de Congolais, la politique est bon. Ceux qui ont le Congolais, Kabila Azali, Congolais, Azali, moi, na Mokate. Mais Kabila, il y a une babotine. Kabila, il y a une libéré. Congo est pays indépendant, souverain. Il y a une politique qui appelle Lengendu na Poloso. Oko sabate Mobutu azalaki boye so balongo Mobutu la mata te kutira cher là to za Mobutu Mobutu atikaka armée oyo pola oyo te ndenge pe bongo molela Kabila to kolela Kabila ni na rien foutu ici tangelanga na 18 ans Kabila atiki ba aéroport combien ba regard combien tangelanga 18 ans Kabila combien d'autorités atiki tangelanga na 18 ans Kabila combien des hôpitaux atiki tangelanga 18 ans Kabila combien des universités atongi Tangelanga dit ça Kabila tongi ba camp militaire c'est combien? Ah papa, on dit comme quoi? Hein? Dubaï besoin de la Dubaï, Congo na ba richesse na l'équipe Dubaï. Donc on a ville moderne que Dubaï. Ville moderne monde de l'équipe Dubaï ça c'est. Mais bango za na pétrole pas na commerce na bango na tourisme na bango. Hein? Tangelanga 18 ans ya Kabila. Ville ni Kabila tongi ville c'est. Ville ni na tongi a buka maluku mbaté Kabila za conjugué dans le passé gouvernement Sika bazo sa nini pour na ba congolais est-ce que ba congolais ba beaucoup fait hein est-ce que ba congolais ba ko soins de santé à malamu ba ko tanga malamu ba soda ba ko futa ma bien to ki ba balsel ba on salaire comme 500 000 siko yo lo bakaka Tshisekedi akuta mboka na kao Tshisekedi akuti président Tshisekedi akuti mboka na guerre mokonza ya kapona ko pesa solution
mokonzi ayaka te mpona kolelaki na kutaki solution ntango akoki 3 milliards pame na caisse 3 milliards oyo batikeli ye akoki kosala miracle nini ntango elengono miracle nini akoki kosala afuta bato atonga banzela lelo quand même na 6 années asali tomoni lelo oyo tala mama yemu hôpital moderne tobandi koloba bango banakala tala lelo atongi barena tala bandako administratif ye atongi yango tala mpe baconstitution azosala partout na bambandaka partout na barépublique démocratique quand même soki topesaki chance ya 18 ans lokola Kabila il pourrait faire quelque chose malheureusement mandat naye kosila akuti guerre pays ya guerre bakotonga yango ndenge nini tosukisana na discours ya Kabila oyo oyebi ke Kabila alobi soki ye azalaki derrière nanga mais ngai ezala pire guerre oyo bokomona ngai eza ndenge wana te derrière nanga saini Kabila aleki Kagame na mbongo Kagame otaki koyiba matière première mikoto okende aleki na mbongo quand on parle Kagame on parle de Kabila quand on parle de Kabila on parle de Museveni alobi aza derrière bango azali derrière bango Francis Kalombo analandi azoloba Francis Kalombo Francis Kalombo bokokufa mabe avec autre trésor république Romain 623 ekozwa bino Francis Kalombo azoloba boye bampangi wa zone yele suivi moi kala mingi te tozoya tozokota jikaka tozwa pouvoir maintenant azobunda mais kombo jikaka bango nyonso bato ape perde bayebi hotere ya biloko eza Kabila so Kabila koye na sansi nini na façon nini Francis Kalombo oyo ngai nakutani na mbala ebele epai ya mbala ebele tokutani ngai epai Ngobila tofandaki ngai na hotere Francis Kalombo obandi koyeba te ozotole Ngobila et pourtant président Tshisekedi aza président Ngobila zaki gouverneur ya Tshisekedi na Kinshasa. Non, c'est l'amitié de Bakotola. Na wivi moleka. Tokuti biso tuna sala tante. Bino tu boke tolé. Na lobi tenga otolé tenga moto na nzamba tola de papa. Osa moto na nzamba sema longo. Ozomana ba eko tolé pa Ngobila kufita sali. C'est que je te dis vérité. À laquelle elle est moto na moto à côté na bita Francis Kalombo. Remi azalaki na bita très très haut, à contraire, Ngobila, au président Tshisekedi. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est John Ngefa, le prophète du peuple. Vraiment, merci Lissus Nabino, beau s'abonner vraiment et belé na bachel nabiso. Mon ami Ngefa, consultation, il y a gouvernement Union nationale et bandit. Est-ce que le processus à Kinshasa oyo ba Martin Fayulu ba bandai koloba été ba vandisa pot ba vandisa ba politique ba solola nano liboso ba e ba nini eko déranger Congo est-ce que ko salema vraiment parce que tout le monde ba consultation et bandi et kalamingi te atoko zo gouvernement sika mona bon c'est constitution de na bin Ecclésiaste chapitre 1 verset 10 na Congo ninga na yebela ngolo ka sika matin ce sont les mêmes individus qui reviennent ba koya kaka biso za majoritaire toza boye toza ba député belé goma yango ne kuri kweye baati baza Bukavu kufie nous sommes les pacificateurs baza wapi discours nini effort ni basali ça dit quoi ce sont les gens qui trompent la population ils trompent aussi les chefs de l'État ils trompent aussi la population tout le monde mongelo ko ba caméra ba sa makasi obisonde bato este bisonde bato moni yangote ça dit quoi le même gens à caméra ba ko revenir na pouvoir pe eloko moko e ko sala mezate pour na ngana ba na président bo okola makambo ezali boye luka nono bele moko ba Séraphin banani ba mekana ko kota mais président Macky Sall o azali na Sénégal ce sont les deux jeunes la premier ministre les pays marchent donc ba koko tindile wana te ba sala ka ba yo ko pe ba koko assumer ba koko oui ba yo ko stand on fort ba yo ko stand on fort fiti gouverneur Mbandaka Équateur et stand on fort ba ko pour assumer fonction pour ba yo ko pona au salaye mo katona pelengendu je ne crois pas Lokondo combien de fois aboya comme là papa on attend à gombo ça ti kimi donc pas bien il va polémique trop ngave la pesa ba yo Lokondo aboya non aboya mbongo mbale omoni moto aboya kambo la mokili azaka te alobi omoni ba yoko honorable Arata, même Arata
oyo ebele batia honorable ya mpete ebele batoniaka bayoko aza na avenir politique. C'est un homme fort. Moi je vois bayoko comme Mandela. Pour Mandela comme président a beaucoup souffert. Bayoko. Parce que nga na bayoko to swani. Botswana pe. Mbala ebele on a discuté avec bayoko parce que moi j'ai défendu gouverneur nani Bobo Boyoko. Et pour la mise on défend le gouverneur pour banda on peut ça on bon il y a vérité maman il y a malonga on se comprend mais ngana ba honorable bayoko to zala ki boye et na suka na bi je défends les valeurs na comprendre na kati na ye azana valeur. Merci beaucoup. C'est honorable même rata mais il faut azana avenir politique tozongela si ana avenir politique mais batoko bayoko voilà parce qu'il peut faire quelque chose azan catégorique atika makambo mbandaka bakoma politique amboka bayoko la mboka ndeni amesana mukuta yo mukata me na njombo la na chuchu amesana chuchu alinga mbandaka mboka na pourtant azaka ne bien et tout mais alinga mbandaka ba politique mingi basima na ye bapuyaka mingi parce qu'il y a l'avenir politique donc to lingete batel batuka ba onala boyo bakoko mekai ministre intérieur peut faire quelque chose. Très bien. Parce qu'elle est catégorique. Alors batata wana bakozonga kaka même bato bakozonga kaka le pays est en guerre. Nanga la premier président il faut ça gouverner l'union nationale. Nanga la président ça un état martial. Ça dit quoi? Bah c'est 15 ministres généraux. Les militaires, premier ministre militaire, chef d'état garant de la nation. Donc continue encore qui ne sont pas. Mais la vie de sujet, parce le professeur Biran Dalobi, Kabila a le bienvenu. Donc Kabila peut accroire dans la consultation. Non, on a Kabila pété. Mon topinage, j'ai un truc à m'aider, faut pas me dire mambo. Donc on t'a pas mobile, on a un blague. Kabila a pété. Encore y a été. Combien de fois on a une manifestation à chef d'État, mon sous c'est Bayaka. Basanga après Baya, Bassa de Cameroun. Kabila Roya. N'a pas ramené du Mibo. Non, Kabila ne peut pas venir. Ce Kabila peut azater et l'on sika économiquement na Congo azater. Pardon. Ce Kabila peut y été. Et l'on peut sika économiquement na Congo azater. Et donc organisons-nous totalement entre les capots de sauver la République et les déjà dans lambo. Merci beaucoup. Ngefa processus il y a Luanda, est-ce que vraiment il y a possible parce que aux hommes on a dit que le président angolais a un peu lésé par rapport à la rencontre au président Nabiso Félix Tshisekedi na Paul Kagame ba kutana kina Doha kuna Qatar. Au moins Doha. Qatar est un pays mongo muké. Mais c'est très puissant dans le monde. Très bien. Balbi ba aussi apon a intérêt à américain. Doha il a un intérêt personnel. Il a un intérêt na Rwanda. Il a un intérêt na Congo. Bato tonga stade municipal na Rwanda, ils allaient au Qatar. Et c'est le fait. Ils allaient contre Damas, na Israël et du Makinado. Ni en Amérique, ni en France, ni en Europe. Et puis na Égypte. Parce qu'en Égypte, on a dit. Très bien. Alors, bato bakutani, et alors, président Madame Banabi a rencontré na Pantete. Alors, c'est un prophète. C'est un prophète. Parce que Saoul, dans l'Ancien Testament, parmi les prophètes, il fut aussi prophète. Parce qu'il prophétisait sans le savoir. C'est comme le président Tshisekedi. Pourquoi il est prophète? Non, il est prophète parce qu'à l'obaki Makambo. Il y a malheur. Non, il est bonheur. Parce qu'à l'obaki Boy, moi je ne refuse pas. Donc, il y a une négociation. Mais je connais les patins ne changent pas. Ils ne viendront pas. Alors, il y a un avant, c'est un prophète. Il y a un changer. Est-ce que la pantin va y aller? Bon, oh, le baga to sur la canne lola, izakana. Mais c'est sur la lola, c'est n'est que normal. Alors bagi, c'est n'est que normal. Non, ezali politique. Quand pas de Doha, on parle attends, défendre le président Félix. Non, à un moment, on a la limite. Non, limite. À un moment, Ngefa au Kokaka vraiment qu'on défendre le président Félix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Angola? Est-ce qu'on a le Félix qui est en Angola? Il ne peut pas négocier avec des patins, ce sont des patins, les hommes de sang.
soki tomoni président vandi nanga bimi na mandefa pembe kabila na mandefa milai bavandi tokobelaka mosusu akei te atindi délégation aki na Jean Pierre Bemba même na ex ministre ya information Lambert Mende alors yali bakosola bango te akosola na Gagame alors moto akosola na ye se alobaka bakosola na Lola eloko nde alobaki yango bakutelaki na doa na Gagame namonaki motu te basololi kati na bango ça dit quoi babeti match à l'icône et quand on parle de Doha na Qatar on parle des Amériques pour Amérique là l'icône na nyos moto chaque injonction c'est celle des Américains base solution c'est les faits c'est les faits alors oh bah quelqu'un qui va partir à Mickey aussi manamote ça dit quoi même maintenant c'est les faits organisons-nous il faut attaquer ba parce que c'est ça solo là na Kinshasa entre politiciens est-ce que aussi ba mona bon mboko kongo mboka mitema mabeleki. On n'a pas les vrais opposants. On a les gens qui cherchent ses propres intérêts pour le bagner bandeli. On dit que Romains 16, verset 16 à 17, Maboumuna Bango. Pour le bagner bandeli. Nalandaki yo. Le bagner bandeli. Ça dit quoi? Batonio sobaninga mbongo ya Congo. Attends, on a passé. Très bien. Constitution, il faut des milliers de bima à ministre de Finance. Constitution, bon posa bakozo ba 100 000 mbongo ebele po baya bakoya ofele te yango omoni ete Philippiens chapitre 2 verset 17 à 18 abi ils cherchent leurs propres intérêts non les intérêts de la population ba opposant on peut presque nyonso baza d'accord te Alain Bolodjo aza d'accord te Moïse Katumbi na Kabila tolongola bango ndongolo baki papa to banga pena nzambe na likona c'est scalep na opposant pena charismatique pardon papa comment habiter na lobby na yo tu ko finga moko na moko ndoko opposant moi aussi je peux être président est-ce que moto Pierre Loua lobby est opposant allez en finga moko te na tuni yo to ko il y a des opposants yo kala tangela yo ba opposant o ba kende ko tangela sono ba opposant o ba ko participer na la moto wa fa yo to ko ba opposant o ba yebi OK Moïse Katumbi malgré azali Zambien, azali Congolais, c'est un opposant. Motolokola Shadari, tokotanga opposant. Motokola Kabila, tokotanga opposant. Même à Olive opposante. Olive. Olive est dans la politique. Bah il est boy. Hein? Non non jouer la carte 11. Olive a bimate, maman Olive à la Congo, à la Kinshasa. Maman Olive a bimate. Nan azo jouer. Oui, mais tu vas en prison. Tu vas jouer carte avec Babou Zahine. Ex-premier de moi, sinon, c'est super. Malgré que tu as un bolo, tu as un job, tu as un bagou, tu as un bagou. Hein? Il y a ce moment où tu as un makasi. Maman, il va avoir un makasi au sakanate, monsieur. Tu as un sakanate? Hein? Na yoki maman, il a fourni ça qui bazo pesa bibi kapinga, pero ruara, mongo. Hein? Avec un réseau de journalistes, l'autre la guerre médiatique contre les Rwandais. Hein? N'a financé Mbongo. Gagame na maman Olive, c'est une femme forte. Ko sakanate, bo posa bango wana. Bo posa le kola nani c'est sanga aussi. Il pèse aussi. C'est quoi yo caractériser bango na Mbongo? Papa. Oyebi moto na magasin. Hein? Non moto ya dépôt. Na débrouillard na chaire ba kesen Alain Bolodjo cheka ba chaire na kotia mutu kombo te mota sanzela na merci beaucoup Jefa sanzela na mais c'est courageux c'est un courageux qui ne craint rien mais na ko conseil de konanga tota na mbanda ke sikamo na bi famille Bolodjo hein amoni Bolodjo aboko ma famille ya pauvreté yo yebi ba immeuble na bango bandako na bango na bandaka yo aboni na komisi aboni bona so ba na vérité on comprend ozomona Bolodjo ozomona na famille nzala te Bolodjo aboko na famille ya bonne vie parmi les millionnaires ba ki na mbandaka na Congo papa Bolodjo aki na kati Bolodjo na kati mais à la poni nzala na ye à ça qu'on se débrouiller il est aussi un homme fort intelligent très intelligent koloba français est intelligent te azama na lobby koloba OK bien le bébé ça côté tribal to boy ya moi de la côté la vérité côté aux mongo il faut appuyer mongo non la vérité un homme fort très courageux
na solo kana pe ma mususu donc il faut comment na pouvoir na mina comment na pouvoir te na comment na pouvoir te na zobundela mboka nanga et puis na za ko féliciter à continuer combat na ye ate à pouvoir et bien pouvoir sima ba ko. Merci Ngefa John Tozo Chité mboka na Équateur, ça ne va pas là-bas. Ça y est. Bako détourner ce qu'on détourne. Ba détourner la unité on a période de sanctuaire ya ba Kanza Isidore, ba pesa ba misolo. Misale kata eko sale mate. Balobi wana ngaite. Balobi eza ex premier ministre Sam Malukonde na ministre aménagement territoire o aza mwana na bino ya Équateur. Gilwando Mboyo bato balia mbongo ya sanctuaire ya Bakanza. Ngefa okoloba ni so. Bon, nayoka ki sango wana. Nayoki ba média ebimi elobi ebele. Banga ba média mingi parce que ba matsape ba kwesaka moto. OK. Ministre Gilwando Mboyo Sola Nimboyo penza ezali lipasa. OK. Lipasa Jimon. Bazala makama ndenge. Malgré na solaka na mingi te na kuta na kana pe te mais azali pena honorable. Gimboyo Luando ayaki na mbandaka. Kwa mwana mbandaka badingaki ete. Pardon? Ayaki na mbandaka. Okola mwana Équateur. Baboyi Gilwando Mboyo. OK. Azongi na chwa pa yango atongi ba université, atongi bopito, atongi ba école, asala ba biloko ne minene ngona parce que aya ngwa Yesu aye na Israël baboye. Biso pa yeto Yesu to ba mfeza ngolo. OK. Azali un homme logique. Très intelligent. Très bien. Mbongo ebimaka liboso. Babandaki misala. Sima misala ekatani. Ekatana poani mbongo détournement. Nani a détourné mbongo? Mais c'est premier ex-premier ministre il y a Sénat. Faut pas tout naïe. Ça Malukonde. Na ministre de finance. Bangonde ba détourner ki yango. Alors pour comme ça deuxième mbongo ebima pour kokisa misala ba bloquer yango. Alors il y a problème ya ministre Gimbo ya Luanda na problème était pour Luanda la bonne volonté na ko sa sointure na yé moko sans gouvernement. Ngefa. Ça on va mbongo combien? Bakanza, il y a une litre à moto, moi, ça me tourne à moi combien? Il n'est pas pauvre. Nous allons à un macadam, à boulevard. Ah, qu'est-ce que ça va être autorité? Tu as tout dit, il s'est autorité. Ah, d'ailleurs, mon côté à mon boca, les églises catholiques, moi j'étais là, dans mon cimetière Bakanza. Dans le comité de cimetière Bakanza, ça c'est l'autre côté. Car on a ma belle boue. Ça là, et l'autre côté, moi j'étais là-bas. C'est quoi le gouvernement était na lobby église catholique boy na gauche peut mettre quelques mètres c'est ka bakandazali bien ko boka ba détournement si détournement osomona alors to sengi na bango ete ba bimisa misolo ba silisa ba sanctuaire wana ba tia banzela ba hôtel puis ba to ba hotelaka bakanda Isidore alors so bazo mela mbongo wana mais tourisme oyo Rwanda zo zwango na mais koza biloko wana alors ezali malamu penza te pona ngai Gilwando Mboyo n'a jamais détourné l'argent, c'est le premier ministre qui a détourné l'argent avec le ministre des Finances. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme il y a entretien la mission à Mokolmalelo, moi la Moka Ngefa, les mots de la fin. Zambia Pambola Congo, nous tous nous sommes derrière le chef de l'État. Nous disons au chef de l'État, pourquoi yoko tika no ba généraux wana nyonso ozwa ba lieutenant na ba adjudant otia bango ba commandant à front. Pona bango bakana bango eloko te bango ba okufila pona école un général libumeto ndiboy wala pesa 5 millions de dollars bakosala ni tali kama walikali to sukisa na bino na walikali c'est ça l'effet basangaki yango parce que fait bimaki siko emati et bomade aérodrome ya walikali ba panzani parti mosu bazo côté ya Goma parti mosusu nda ba côté ya Kisangani bakati bango nzela oya Kisangani babandi ko récupérer bango tout parce que provision za te boya Goma ba côté ya Goma yango amona que de vie na bango eza en danger ba ko ba mikane ya cesser les faits cesser les faits zaki décrypter ezalaki mais pourquoi ba kotaki cesser les faits salemi ba kotaki na walikali pona ni
Et quand tu prends Walikale, ils sont communiqués, ceux qui Kinshasa tiennent Magou, ils vont frapper fort. Ils vont frapper fort parce qu'ils ne sont pas durs. Ils vont frapper fort parce qu'ils ne sont pas durs, mais ils vont comme Kisangani. Kolongwa, Walikale, Kokoma na Goma, c'est 200 km. Mais Nzele Zaï Mabé. Kolongwa, Walikale, Kokoma Kisangani, c'est 400 km, mais Nzele Zaï Malam. Pourquoi pas progresser à quitter? Ça dit quoi? Congo peut comme si il a fait sur fait. Mais toujours beau tout là non bah territoire là biso te ba territoire mosusu ndambo bazo bisabino te parce que toi na guerre moko toi na présenter ce que tiambongo na guerre médiatique tiambongo et pas ba journaliste tiambongo na média parce que là Rwanda sali yango merci de faire belema mosusu total yango belema kala eza lelo te Rwanda a sali ko kanga yango hein or que vérité eza lelo mosusu 2 camions pleins o bakanga na Walikale. Et il y a qui n'est pas major général, on est à déclaration, il y a un côté na carte, mindukit. Provision. Tala mboko absolument na ba corruption, na ba soda, na ba toyane. Hein? Alors, nani azo civil passion. C'est la population. Merci. Hein? Alors biso population font la mise na biso, place union so moni motakoti na quartier. Avant dit oyebelo la police va récupérer bango parce que nous sommes infiltrés jusqu'à moi les piniers. Mais pas balonga Congo, ba ko mater na Kinshasa. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à Rémi Moutouazala qui est derrière la caméra. Merci à Yves Moyo pour l'accompagnement. Merci à Bino, beau s'abonner, beau partager. Tout le prochainement.